ici. Restez calme tout le monde. Monsieur le pasteur, je vous en prie. Tu as véhiculé? Non, tu vas me filmer. On ne fait pas tout l'homme de Dieu comme ça. Bonjour. Bonjour. Touti na salongo, tout le monde va kangi un pasteur na kati église. Balobi cause arrestation na yo bien zani. Avilenga. Avilenga comment? Ils allaient qui le samedi le 8. Na côté na bureau na et puis bano sembla punanga bano sembla punanga mbamo abwaki ngana se alongonya blamba violenga. Au sembla na église na. OK na ko sani quoi. Tu vas inviter biso kuna. Comment ça? Yo te ozaki invité mbala moko ka bandi ko violer. Ezaki le ka indene. Ba invité biso kuna pa camarade maman biso, il fallait que a consulter biso, tenga la bandi kuna, il fallait que Asa docteur. Té. On consultation na église ba prophète ba consulter mutu moko kotaka. Mutu moko makuta na côté na bureau ndene mtavilenga. Donc, bon, là que les canards, bon, bien, on est chrétien, consultation prophétique, c'est ça? Oui. Là, comme il a tourné, expliquez bien la salle qui est bandage comme en état. Ils avaient qui est na côté na bureau na benga et comme tourner na côté na bureau na et à côté na bureau na bandu ko prophétiser nga era prophétiser nga et si maman bien na fukama assemble pour ngai abando sambela pona ngai pe na telemi abina na telema na telemi mamoko abando balusanga abando balusanga boyemba moko esalinga vertige ayo bambanga na se baminga na simba mondi mtu avele ngai. Asalango combien de fois? Une fois. Vous expliquez aux parents? Ouais. C'est les parents là. Non, c'est bon. Mais le tout moni bah tu as l'état obligé de te passer mandat. So mutasali mabe ba s'en prendre là. Tout le monde ba kangi papa pasteur. Il continue zani na bato ba osambisa papa pasteur amakambo sa yo. Problème na ngeze ke bakanga ba pese peine manko parce que ekozanga pété la première fois peut-être la seule on peut na ba fille belé. Ça peut ça peut bakanga e. Vous en boulez combien? 15 ans. Pardon? 15 ans. Vous en boulez combien? 15 ans. Maman Mbote. Mbote papa mon. Moi na auto monia boy moi na yo. Moi na ngai. Problème ni comme lié to kena bino na église na kanse to ke sambela mais comme surprise na moni bakangi pasteur tout le monde ba okende na yawo. Wana za pasteur kaza prophète. Ezalaki mobali nanga za ikobela. Tellement oumela ki na maladie guérison za ekolobi ko zango yate to kuti mo hôpital mo mingi to bimi bimi. Na yo mona muninga nanga moko aye kotala biso. Aïbsinga que non, couvanda boité, mobile azobela mobile wa kufelo na ndaku yaka to kende na laksayo prophète moko azana don de guérison miracle. Aza docteur prophète. Te aza docteur te aza. Aso asambeli mutabiki. Asambela kaka na l'huile d'olive mutabiki. Alors to kendeki tant to komi kuna fallait ka yamba biso tango yamba ki biso ngana mobali a prophétiser à mon esprit de mort abi mobali no aza un esprit de mort ozolande po kufa mais na obonde la pona bino mais faut me mana bana. Ngala bina mabana yara na bana na kati mibale baza bien te baza ko beba nde na kendaki na zui bana tant na yaki na bana akota ki pour la première fois ya mbibiso mba mibale première fois tant bana bakoti deuxième tant moi na liboso abimi na tunia eloko te ya mibale tant abimi na tunia ebisinga mama c'est un faux prophète tala tant azo bonde la pona ngai azo simbanga na ba fesse et puis azo coller nzoto na ngai esalenga pasi na boyaki na baki na continuer sur la prière na zongi na bana na ndako mais papa sikoyo tellement zaki na posa ya guérison azaki vraiment sérieusement malade andimaki yango mbala moko te malgré na expliquer qui tant tozongi na ndako prophète wana atindi sous papa alobi kende kozulanga bana na on sisi ba prière te tant prophète tant papa aye na ndako aye kozobana na ebse kozobana beauté pour prophète wana asa mabe tala ameke ko sala mwana bo na expliquer papa mais papa amona ine tike naza ko kosa pona ke bana ba kende te on a banda ko ebse vérité alors papa moni goza contre guérison na alors ti amemi bana kuna akena bango kaka na force mais na ebisi nga na bindongo ke na bana kotika bana ba kota bango mo te kota na bana nzina moko ota nde délivrance zoleka pona zo mona prophète wana za déjà mabe aza mal intentionné mais papa
Tango koma kuna po akota na bana ba empêcher babi akota na bana te bana bakota moko. Alors bana bakota ki ya liboso akoti ya mibale akoti ye lokaza ina kobanga déjà ayo kota muto suka. Tango ya kota ki kuna a prophétiser moi na bio moi na esprit ya balasi masque de VS azana milimu mabe fois ça les délivrance pour bazo bundisa mwana. Alors moi na kota makoti ale fuka misi mwana abonde pour la mwana temisi mwana bandi ko tourner mwana lokwa tournesol. Tango azo tourner mwana zui vertige mwana bambani akoi na se. Tango mwana akoi na se a perdre de contrôle ala longoli mwana caleçon ala bandi ko violer mwana. Kuna na libanda papa na ye avandi ya zo violer mwana nanga na ndako papa na vandi na libanda papa zo ka mwana zo ganga bango bazo yebisa papa ke la délivrance zo salam zo ka mwana zo ganga bazo violer mwana. Alors ti de kinde mwana tango ya sisi makambu na ye ya ko violer mwana c'est là assisi délivrance tant assisi délivrance soit disant délivrance à la bimisi mwana tango mwana kuta la moko kite mwana na ke évanouir ali yemoko ala musi mwana alati mwana caleçon yemoko ali abina mwana bima mwana constater ba mai ya pangusi ba mai wana ali abina mwana abima bana la délivrance Cécile délivrance c'est soit disant délivrance alors to yena mwana ndako mwana ka konda mwana souci mwana nazo wala mwana naza mbula boni 15 ans naza mineur papa naza mineur. Alors tant to yena mwana ndako mwana koka kite mwana fala yebisanga mais azomona ki papa nazobela soko alobi excuse maman nazo solo nazo sentir que moi beaucoup pesali mais oui quand même la droit même si moi naza mineur soit ça l'infraction azan la droit ba parents na assister. Oui. Mais comment pour que nautika na pasteur pour loba qui tandis que yenda législateur te botiki a possible l'instruction botiki pe moi na kotika yemo. Bon, ngai mbali boso tango bakota kitanga tante ko violer mwana. Ngala ningena kota ba protocole ba empêcher nga ba biote kokota te bazunga na moral ke maka mususu mwana soki yo pare zali ozawa na kolobate. Malamu otika mwana po bana babanga ga imso. Non, to lobana ba protocole ba complice pasteur. Ba complice na ba protocole wana ba yebi titamba bazo violer mwana ngai protocole azalaki wana zo yeba ki bazo violer mwana. Pas ba loge bazo kota mikolo. Eza ba loge eza atalaki to la mwana nga amona ke to la mwana ngande yango ningaki a détruire yango pour azwa succès na makambo na ba prophétie wana ndezi loko ngala comprendre maman yo poza professionnel à média TV na sima ngonga message ne goza ni na ba parents premièrement o ba ko tika pe bana mkomsu na mo erreur ndembi no bosalaki na souci makasi parce que na kati na église a prophète wana ba na baza ebele ba jeune fille balala kaka wana balamuka wana ye musane kokanga bato ozozela délivrance faut avoir zonga ngana peso permission okolala wana 2-3 mois ozonga na ndako te bana nyonso to wana baza na même cas parce que pour ça ngezali ki bakanga na l'église wana premièrement parce que ba déloger bato nyonso baza kuna ba jeune fille baza kuna na ba maman na ba papa ba bimisa bango et puis na pona problème akana ngai justice c'est ça nga naza mutu na saka droit na yebi que c'est une fille droit moi na ngaza mineur j'agis au nom de ma fille na lingi pasteur on a za la konda bakanga na l'église na ye pour azo violer pe ba nebele c'est pas la première fois ba yo sanga ça viola kamba la liboso bakanga kaye église panzana ka nda zongeli lisusu bakanga na ministère na ye de 2 à bakanga à purger ba peine na ye na makala et puis à dédommager moi na ngai na onyo so sala